Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend quand il y a RO vraiment bozali kulanda émission na biso balobi famille bota oye famille bota babi toujours en avant toujours quoi avancer vraiment en tout cas toujours quoi avancer on a vraiment na pesi famille bota mobimba mbote bisika bozwa mi na fête na pesi moko mama Belvi Kandila patron na mukondi écriture babi mama oya tika écriture na défaut oya boyanga sa mokine azokoma bafilme azotala te bafilme moko éducatif moko je vous dis okoki ozwa ide te babi nyonso bozwa na bino botikela kaka Belvi écriture Belvi asimbi neke écriture elo mosusu te kolata o nini o bowela na réseaux sociaux topesi bino yango biso kaka écriture tosimbi écriture malamu vraiment bafilme kitoko baleson kitoko balobi mutu nyonso te aza permis ya kokoma kokoma eza na bato nango bamisa na kokoma do bato mosusu baza wana ye aza neka po ajwaka ayebi soki opesi ya banda kokoma filme ayebi ebandeli te ayebi suka te ayebi kutu tineni babandaka oyo asimba te biki babandaka boyo fo scénario ayebi na ye te mais ayebi kaka kojoue mais Poutine aza na kati ya kojoue ayebi kokoma ayebi kokosala babenga yango nini nabosani banini na bango basalaka wana kaka nde basalaka nde bazala na batournage na bango nde balakisaka wana ozomona donc pour dire que ya facilité bon casting ayebi osala casting na ye ayebi ke mutu boye so na pesi rôle boye so na kina obe ekende boye mais bato mosusu bayeba te bana baide wana te il faut basela bango alors kozala Poutine et ya facilité alors tout le monde n'est pas appelé ya kobengama Poutine mais maman Belvi Kandila patron abengami Poutine de l'écriture abengama pamba te tozomona bilili tozomona nyonso ndenge ezolika bafilme oyo ye moko azokoma bandeko nanga en tout cas bravo à toi Belvi Kandila patron Poutine na bango maman na bango vraiment ba gros bisous à toi et puis à tout le monde na kata film na biso bazoko jouer vraiment ba chapeau précisément la Presley vraiment azo cartonné moi na azo ya mabe on a vraiment moi na biso moko to bandi ko ezate ko après comment ote abandaka boye tozomona miso ezomona abanda na ko jouer sika boye yaya directement et pas Belvi directement tozomona bana so nde bazokende nde bazojouer wana nyonso coaching ya Belvi Kandila patron na Poutine donc mama yebi ko coacher yebi ko pesa makambo yaya conformer à la facilité pour former mutu peno former mutu pa yebi likambo pa komo sala surtout bana mikilo ka ba Presley bon ya facilité alors donc wana Belvi azanango alors il faut te dire madame mutu faut te dire malikaba mutu faut qu'on dise na vie so qu'on dise te eza pasi vraiment la famille je vous love je vous aime tellement trop en tout cas ceux qui ont pour la première fois dans ta chaîne au s'abonner te sengo pardon abonne-toi tu ne seras jamais aussi au s'abonner au cliquer la cloche à notification pour qu'à chaque fois ceux qui émission tu vraiment comme la yo et comme là yo vraiment la famille na sengi na bino bo like vidéo oyo bo partager bo commenter et ko sala nga biba commentaire na bino vraiment et sala nga kitoko makasi et puis ça nga pongia bien ala bien so na ba commentaire na bino do bo tshela ba commentaire bo tshela nga ba like ezele belé iko sepesanga famille bota na kika ko tuna biso sikoyo na film na biso to ke pa to sengi pa sko Poutine pour la nina sali boye tout nanga sali nini siko po nini asali papa Sergi boye papa Sergi te papa Alain pardon na ebisi bino façon na seki na ebisi so bino boseka lokola na seki bebe ankomoko non na monate non bebe na ankomoko non na monate siko yo mo se libala babali yo okomoki masumbeto obi bandeko tala na baki fona sa analyse partir pour Belvi akamusinga bandeko
partir to tie o bandeko o ataki vraiment film signifie biso yo raisonner ki nini yo seka ki to seka ki te partir ya suka o bevinde bandeko kima na mbetu bandeko na ngai est-ce que vraiment partir le bela ki o nini to seka na mukie to seka na mukie pour na film la so partir le bela ki o nini c'est que c'est que te au moins dans les seka wende kana seka to na tala ko na seki nga mona mi lobi mais bébé l'on ça la caille bande quoi le traumatisme mosusu nzambe traumatisme mutabela azebe loko ko luka la libala te nzambe bébé pendant que on sala biso bébé vite to sali nini mama to sali nini faut niveau mutazo boya mutu na mbetu oh siko babala ki abolala te papa bakoyina yo papa bakoyina yo belle vie ati na papa le yo bino bolala te bete no mbetu basaloka mpona yango famille bota non Poutine a fait na bino belle vie à somme je vous dis à boka bloka c'est ce qu'on dit mateke toi la maman moko suka la maman je vous dis. En tout cas, famille Bota, tout lancé appel et on avance vers l'anniversaire de notre maman. En la poutine, non, babi le 12 octobre, koyinda, babi anniversaire maman Belvi. En tout cas, on a moi quelque chose au lieu. Oh, pesa moi cadeau non moi en tout cas. Contactez ka batu nyosa oh vraiment bazala kana. Pour nos belle vie en tout cas la solution voilà balobi soko ngo pesa cadeau en tout cas la porte est ouverte anniversaire il y a maman belle vie quand la patronne to ebika neto salati neto kindana et koinda et voilà babi ande to beta lisolo film siko bande konanga wana ezaki place ko seka to seki nanu tutuni belle vie alingi nini na papa Alain ayaki libala ayebaki te ke libala ezalaka bongo Bellevie en tout cas photo yeba pourquoi Bellevie azoboya pourquoi Bellevie aboy traumatisé lisusu to ndenge nini eloko nini esali ke ya boya akoma ko boya papa ale na mbetu yo mto bali bayaya toloba na to sosola presque yo botolo libala presque ko po presque na za bon ya za na prête ane prête à tout puisque nda zana ya opesa na ye ya boya ta akba ko boto libala bela keba e bela na bengo combien de fois bela na bengo combien de fois 3 fois keba pour film de comme na suka toze ba te na suka onde tizo kindi ninga comme da ko boya papa ale lokwa yoka ki déjà que Priska alinga kai ou bien eza qui cité to que n'est pas tozongi pai parce que ba Priska na Arias Aris babaki bako sala o bako kiko sala bandiko nanga quelque part penga mo pene ko banga oui c'est vrai to seki mais quelque part na ko beza qui cité ba fait belle vie pour que papa là inae Priska kota na kachanda kwana point d'interrogation yango na luto za la coller cimenté na film na so 11e partie le lobandiko to zala wana pona ko landa s'il vous plaît to zala wana pona ko landa film na biso to zala wana vraiment nombreux to landa 11e partie parce que bilengiza na kata film et puis ba leçon ba leçon a vu total niveau mokilezo kende niveau mitema ba tu ezali batu bana mitema moko okoki kondima te ozomona mutu akoki koki kosala mutu mabe mibali baza na bango ebele mais tellement ya tielaki kaka motema baki basali o meme bachange o makanisi mpo komona nde Bellevie azoboya c'est comme s'il y a quelque chose oyo esalami mais toyebi te mpo Bellevie azalaka na basurprise na ye bafilme ya Bellevie ezalaka mystique bandeko na nga en tout cas tomekaka kotala Priska nani na camarade basali eloko te oyo ekomi ke Bellevie akomi koboya na mbetu bongo pour que papa Alain pas refusé ye a refusé à qui kozonga n'est pas Priska
bandeko bomona ngo te nayebi te ezaka tosaka basupposition po vraiment émission na biso eleki avant film avant 11e partie asiko totia bacommentaire na biso moto na moto atya ndenge ye azomonela ngai napesi ya vie na ngai mai tokoyebaka 11e partie ntango ekoleka nde tokodécouvrir yango biso nyonso soki eza vraiment bongo to mpe eza bongo te parce que Poutine aza mystique asalaka makambo na ndenge na ye ye mpenza asalaka makambo na ndenge na ye abeta biso à côté trop. Et puis, tu es ce côté famille à Guéchon, côté famille à Marie-Jeanne, Bangonio Sowana, Maman Étoile, Bandeko, il y a quelque chose qui se prépare. Ils ont l'homme baiser à Kobombama. N'a qu'au rappeler, bino moniton thésé du film et la qui. N'était ce moment qui parti, mon be presque là, Bandeko Kende. Gesho Bandeko lande mpanti bo se souvenir quand ils ont sabino pour la sabino kinga natala kanyo so présentation ba terre tc du film tout natala ka ce qu'on a qui parti nous comprendre que mutu a sali Presley bon il a Gesho n'aime ta violer Presley ce qu'on dit Gesho violer Presley tango bon moni ni siko Gesho a été non à mon anité tombe au deuxième réunion Gesho a monana. Et puis Presley a mon aïe, je sais pas comment on a bandé qu'on a, le niveau filmé, ce qui s'est sonné lengi. Le niveau filmé, oh et comment. La famille, Poutine a mystique. Bon raisonner, vraiment des botas qui te fait du film, mais ce botala qui ont pensé, bon raisonner, c'est comme on Gesha bandé qu'on leka, Presley bandé qu'on leka. Gesha on l'a dans tout la sima. Botaka moi parti wala bota scène wala nande les jeux comiques Gesho baza yana les clients ma étoile mais ba mona na ba honte ba kipa na ba honte la famille film au balai suis na kati les soins mon nene za na kata film au so film sili en tout cas to yo c'est là on peut analyse cette fois-ci nzamba sunganga vraiment na za temps malgré musala tout ça l'analyse film au parce que c'est vraiment profond film au uzomona ba famille ba linko ye ba te po ani o abotami na mama na o abotami na mama na o abotami na mama na ba lingani te ba kimbanda ba mama na bango bana balata mutamda kwena ye makambo yango tozo ba kosangana na famille faut koyebana na famille que en tout cas descendant nga eza boye ata ko tuni te menaza na ndeko nga moko bwendi bana bandeko no bozo yeba bango c'est très important likambo no lo ba med fois po okosala ndeko no ba be koyeba te okosala mwana ndeko no mabe okoyeba te parce que bon mwana na bino te bon mitiki na bino bongo non nous sommes des africains tout ça ba bantou te biloko belveo ke kokundola biso ne ba famille komba nango kaka ya kokabwala bana noko na bana ya soki ya tata moi soki ni ba mwana na bango kutu te ba okuna bazobota ba yebeli kana na ndeko nga moko boye mais bana na bango ba yebani te la famille botala ba conséquences nango o bevi azolo sa so na film o botala ba conséquences nango bevi azolo sa biso alors film o izana ba leçon ebele à vie bandeko nga to consommer ngo vraiment très bien très kitoko tout la film o tina suka tant to ça analyse le film na biso bino bo comprendre que non makamna mama na déjà bandeko loba ande ko constater avec solo bo comprendre. Donc, je suis allé Presley bon. Alors, ma cambe belé ko bimana kati wana bandiko nanga bozata na idée mais to landa film. Mais en tout cas partout en tout cas cette fois-ci na limite que na kozala na belio ko échapper na limite. Na limite que partout na belio ko échapper ngai pour na landi vraiment tester à film na tali pe na ndeka histoire on est commis. J'ai compris que Gesho moi na pas comprendre Gesho pas comprendre Presley bon moi na kandiki kozali là donc en tout cas bandeko nanga film mo kitoko nzamba pambola belle vie a pambola équipe mobimba o ba jouer na film on a vraiment en tout cas c'est du waouh c'est vraiment du waouh bokena okande bokena ngo musala kitoko makasi to bakse no ba fleur et belé en tout cas famille bota to consommer film please to beta ba sankako et puis la telle chaîne sur ma film la bango au coup de bayoka la bango te le ba beta ba sanka pourquoi pas biso to consommer film to ta la film to tika ba futilité ata to kota la émission mais to ta la ba film la c'est primordial
pardon la famille tous ça 100 la biso ya jour par jour dans un jour tous ça 100 et que ça la bien yango ngeza soué na biso yango eza posa na biso. En tout cas merci beaucoup la famille na tiki biso tozela kaka 11e partie vraiment total yango na bokebi toko ya bye.